Mais le seul sotali islam est comme presque dans le monde entier. Nande comme dans le monde entier tout le monde qui a solo awa moi si on a mérité katikati ya bato ba rejoindre paradis. Sans autre sinon ya Ramadan. Ramadan ezali mo o ezalaka na 5 lettres. 5 lettres ya Ramadan wana ezali pour englober généralité no surtout ya kati ya carême. 5 lettres ya Ramadan ezali ni lettres ya liboso ezalaka rahma, miséricorde, mao ya Nzambe. Na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi iza jaa shahr Ramadan futihat abwabu rahma. Soki sanda ya carême ekomi Nzambe azali kofungula ba porte nyonso tu ya bolamu. يا معشر المسلمين اهدوا الى ربكم يامركم بالمال او تزالي كتموني كتوزنا حديث اينا كاتيا سعد ابن العوسي وزيمون عوس زالي انصاري اي جوتي با بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم alo bike na mokolo oyo ya lelo ya idi oyo fe ya karem Allah subhanahu wa ta'ala azali kotelemisa ba angelu na ye na ba entrée nyonso ya babalabala ba angelu bazali kotelema bazali kobelela bazali koloba bino bandini bino ba musulman bokende pa Allah subhanahu wa ta'ala pona kosepela fête na bino oye bake bozonga na bandako na bino Allah subhanahu wa ta'ala asiya limbisi bino na masumu nyonso bozalaki kosala kosenga bolimbisi Allah subhanahu wa ta'ala biso man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi oye akokanga karem na ye na imani na bondini ya solo ya Nzambe atie pia ndiki yake Allah ndiye akofuta ye mutu wana ye bake Nzambe alimbisi ye masumu na ye nyonso tu mena kolimbisa masumu toyeba ke biso ba musulman okoki kolala te sans que osenga bolimbisi pa ya Nzambe. ضلال بعيد قال قرينه ربنا ادخل في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلها لا قرين ربنا ما أطغيته ولا ما يبدل القول لدي وما أنا بذلك يوم نقول لجهنم على الإمداد وأزلفت الجنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يعلم ما توسوس به النفس نحن أقرب إليه إذ يتلاقى المتلاقيان عن اليمين وعن في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك وقال قرينه ربنا لأواب حفيظ من خشي الرحمن بالك يوم القلوب لهم ما يشاء سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم فاجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ثم لا يموت فيها ولا يحيا فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة صحف إبراهيم وموسى. حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام ورحمة الله. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الذي ولت وجوه الكائنات بحكمة دبر المكونات لامره لعظمته. الله الذي احيا الانسان وأعطانا الشريعة من الضوان. Tubandila kopesa matondi mingi na Allah subhanahu wa ta'ala. Nzambe ya salisi bisoke tokuta na lelo na lisanga oyo. Soki ezalaka na bolingo ya Nzambe te, seko ezalaka na mawa ya Allah subhanahu wa ta'ala te, ndeto ngai tokuta na lelo te tozalia te. Nzambe azali munene, Nzambe azali munene, Nzambe azali munene, Nzambe azali munene koleka. Nzambe azali munene koleka, Nzambe azali munene koleka. Nzambe azali monene koleka, Nzambe azali monene koleka. Ya solo Nzambe azali monene koleka, parce que Nzambe ye mutasali ke biso batune bikela munyoso tu tozala awa na bolingo na ye, na rahma na ye, na mawa na ye. Na Nzambe azali monene koleka, parce que Nzambe ye apesi biso batu, akeli biso batu, akeli banyamati biso awa na kati ya mukila apesi biso maren. Nzambe ye asali ke feti oyo ezalaka na ba changement ke na période par période tozala kosala ba feti ya idi. Feti oyo ya idi ezali fe ya karen, ezali feti oyo ezali ya lokumu epai Allah subhanahu wa ta'ala. Tosengi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tozali kosenga kimia pe boto ezali kola prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo azali kobenga biso na kimia daa ila rahma. O prophète azali kobenga biso na kimia na bolingo na koyokana. Tozali kotomela ye lokumu monene pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tosengi pe oyo bazali ba compagnon na ye Nzambe akitisa pe kimia boboto likolo ya ba compagnon na ye. Ba compagnon oyo bazalaki kobatela mibeko oyo prophète Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaki nango azalaki kotangisa yango. Basali ke basalela na yango na biso pe toka kotwa yango na yango tuzokumisa ke Nzambe azali monene koleka. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa an
سعد بن العوس الأنصاري وأبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد وقفت الملائكة على الطرق من الأبواب الطرق وينادي يا معشر المسلمين اهدوا إلى ربكم يأمركم بالمال أو تزاليكو تموني كتوزينا حديث هنا كاتيا سعد ابن العوس وزيمون عوس زالي أنصاري ay joki pa prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi ke na mokolo oyo lelo ya idi o fe ya karem Allah subhanahu wa ta'ala azali ko telemisa ba angelu na ye na ba entraîne nyonso ya barabara ba angelu bazali ko telema bazali ko belela bazali ko loba bino bandini bino ba musulman bokende pa Allah subhanahu wa ta'ala pona ko se la fête na bino pona nini ko se la fête na bino fête na biso oyo ba angelu ba nabi wala kad umirtum bisiyam fasumtum wa umirtum biqiyam layl fakumtum wa umirtum bisadaqat fakumtum ala zalika ولذلك ارجعوا الى رحالكم وقد غفر لكم الله سبحانه وتعالى او prophète nabso Muhammad sallallahu alaihi wasallam sele tum mokolo ya idi mokolo ya lelo na ba barabara nyonso tu ba angelu bazali ko telema tango bazali angelu bazali ko telema bazali ko beta mbela bazali ko la bino ba musulman bokende pa nzambe na bino bokende ko kumisa nzambe na bino parce que nzambe apesa ki bino mibeko ayebisaki bino ko bosala karem na moyo kosala ki karem nzambe bali ko telema na butu ko telema na butu bozali ko sala losambo oyo nyonso bosalaki yango ko tikaki ba besoin sexuel na bino mpona Allah subhanahu wa ta'ala ko tikaki mpona bakite mpona Allah subhanahu wa ta'ala mais aboye na losambo na esika bozali koye na losambo na nsima ya losambo na bino oyebake bozonga na bandako na bino Allah subhanahu wa ta'ala asi alimbisi bino na masumu nyonso bozalaki kosala na nzambe andimeli biso karem na biso na ndenge tozalaki kosala awa tomoni ke touti na kati ya karem karem ezali ekoli ya munene koleka ezali madrasa oyo ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katikati ya ekoli ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam totire baleson ebele mais na katikati ya baleson ebele totire tokotire ne fils que 4 leçons oyo ekosalaki torapele bandimi na katikati ya baleson wana tomettre yango en pratique baleson nini tokotire na katikati ya sanza ototire ya Ramadan ezali mo oyo ezalaka na 5 lettres 5 lettres ya Ramadan wana ezali ko englobe généralité nyonso tu ya kati ya karem 5 lettres ya Ramadan ezali nini lettre ya liboso ezalaka rahma miséricorde mao ya nzambe na prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi iza jaa shahr Ramadan futiat abwabu rahma soki sanza ya karem ekomi nzambe azali kofungula baporte nyonso tu ya bolamu soki bafunguli baporte nyonso ya bolamu toyebi ke paradis ezali islam eyebisi biso ke paradis ezali me ezali na 8 porte me na sanza ya karem baporte nyonso wuti ya paradis wana ezali polele senga nzambe senga bolamu sala misala ya malamu po ke okoka kozwa paradis wana me paradis oyo eleki baparadis nyonso tu oyo ezali paradis ya likolo ezali paradis oyo tobengi yango firdaus oyo ezali paradis eleki baparadis nyonso na likolo me sikoyo baporte ya paradis nyonso ezali 8 soki sanza ya karem ekomi baporte nyonso ya bolamu ekangami satana bakangi ye alors que soki satana bakangi ye yo mutu koloba teke nasali mabe oyo satana azali kosala te satana bakangi ye yo kumisa nzambe salela nzambe sala karem na yo kumisa nzambe sala misala ya malamu po okuka koherite paradis wana ezali porte ya liboso ya Ramadan totangi kosala bolamu me bolamu wana esuka kaka na sanza ya karem te na bolamu wana lokola tobimi na kati ya karem toyeba kosalela baninga na biso bolamu toyeba kovanda malamu na baninga na biso oyo ezali katikati ya bolamu oyo totangi na katikati ya sanza ya Ramadan ya mibale lettre ya mibale ezali maghfira kosenga bolimbisi kosenga bolimbisi Allah subhanahu wa ta'ala biso man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi oyo akokanga karem na ye na imani na bondimi ya solo ya nzambe atie pia ndiki yake Allah ndiye akofuta ye mutu wana yebake nzambe alimbisi ye masumu na ye nyonso tu me na kolimbisa masumu toyebake biso ba musulman okoki kolala te
sans que osenga bolimbisi pa ya nzambe. Na prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayebisi biso ke ye avant ya kolala azali kosala bilan ya journée na ye, azali kosenga bolimbisi ne fût-ce que 100 fois par jour. Alors tokotala vertu nini bolamu nini ezali na kosenga nzambe bolimbisi. Mais na katikati ya kosenga bolimbisi tokozwa imam moko oyo azali imam ya monene koleka tozwi Sheikh Ahmad ibn Hanbal. Sheikh wana azali parmi ba sheikh bazali ba gardien oya kotangisa biso nzela ya prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye alobi boye atangisi biso boye ye azalaki na kati ya Madina. Tango azalaki na kati ya Madina alongwe na kati ya Madina sali voyage ke na Iraq. Tango akeye akomi na kati ya Iraq akomi kuna akomi après salat al-isha, c'est-à-dire vers 19h21 akoti na kati ya mosquée akuti batu basuba sambeli ya isha. Tango ye akoti na kati ya mosquée akoti ya sambeli amoni gardien ya mosquée azalaki te akoti na kati ya mosquée alali. Tango alali na mosquée gardien ya mosquée ye koya na sima ayebi me yo lali bo ndenge nini awa na mosquée na biso batu balala kate awa na mosquée na biso batu balala kate toza na permission wana te ayebi me ngana za mupaya na uti na Madina na ye awa kaka po so ina sali ba besoin ngana leki na kokende alobi te awa na biso balala kate so kolala lala atali banda. Sheikh Ahmad ibn Hanbal abimi alali libanda gardien na abimi sa ebisi alobi awa na mosquée na biso awa balala kata libanda te soki kolala lala ata na ngambo ya barabara me na kati awa ya pembe na mosquée kolala te. Mais cher si menga aza mopaya alobi te alobi abendi ye na makolo ti na ngambo ya barabara tala komi na ngambo ya barabara komi na place mosusu kuna atiki ye esika atikaki ye na lopango wana papa wana azalaki boulanger. Papa wana boulanger asalaka na ye mapa toyoki boulanger asalaka mapa. Papa wana tanga bimi aye akuti Sheikh Ahmad ibn Hanbal atune me problème ni na bitenga na za mopaya naza na place ya kofanda te me na ndenge na ye awa na niki na lala so ina sisi voyage na ngana leta me papa alobi na ngaki na mosquée oyo bato balalaka te. Papa alobi komitungisa te yo oza ndeko na ngai na kopesa place ya kolala awa. Papa na azwi apesi place ya kolala. Tangu Sheikh Ahmad ibn Hanbal azwi place ya kolala azali kokamwa papa wana pona kosala pati na ye ya farine azali koloba toujours astaghfirullah nzambe limbisa ngai nzambe limbisa ngai asali bapati na ye ya farine alobi nzambe limbisa ngai apelisi fourneau na ye po atia makala moto banini nyonso atie moto azolobaka nzambe limbisa ngai abandi kosala mapa alobi nzambe limbisa ngai. Sheikh Ahmad azali koobserve ye atali ye ti atuni abi alobi papa na ngai nazokamwa yo misala nyonso ozolobaka nzambe limbisa ngai nzambe limbisa ngai. Est-ce que tango olobaka nzambe limbisa ngai est-ce que nzambe ayokaka yo apesaka yo réponse na makambo osengaka ye. Papa na ayebisi alobi en tout cas ndeko na ngai makambo nyonso ngai nasengaka nzambe nzambe apesaka ngai solution nyonso tu lokola nzambe apesaka ngai solution nyonso tu na makambo naza nango mais nazalaka na prière moko nasenga epai ya nzambe nani nzambe arépondre ngai te mais mikolo nyonso nasengaka ye kaka alobaka nzambe elimbisa ngai nzambe elimbisa ngai atuni ye me prière oyo osengaka eza nini alobi prière ngai nasengaka mingi nzambe akutanisa ngai na Sheikh Ahmad ibn Hanbal natangaka mikanda na ye mingi natanga baouvrage na ye mingi me namonaka ye te me nazosenga nzambe akutanisa ngai na ye. Sheikh Ahmad ibn Hanbal atali ye alobi papa na ngai yeba ke losambo na yo osengaka wana ebimisi Sheikh Ahmad ibn Hanbal elongoli ye na Madina etindi ye awa na Iraq elongoli ye na Arabie Saoudite etindi ye na Iraq akomi awa na Iraq akomi kwa sambela na kati ya mosquée babimisi ye na mosquée abimi libanda akomi kwa lala libanda ayeba tie na pembeni ya barabara kala akomi na pembeni ya barabara yo obengi Sheikh Ahmad ibn Hanbal okoti ye na ndako na ye oyo yo ozosolola na ye nde ngai Sheikh Ahmad ibn Hanbal tala bosengi kaka kolimbisi nzambe apesi ye solution akutani na Sheikh Ahmad ibn Hanbal siko ngai na yo masumu tozali kosala ebele mpo na nini tokozala tosengaka bolimbisi te tosenga bolimbisi nzambe agide biso na nzela ya malamu awa tomoni mpo na bolimbisi ya mibale lisusu Sheikh Ahmad ibn Hanbal
ba musulman ba ko mona e balobi cheikh ya liboso ya moni ye alobi e cheikh ngai nazali na crise en tout cas namonaka mbongo te crise elekinga makasi nasala nini cheikh ahmad ibn ambal ayebisi ye alobi senga nzambe na yo bolimbisi soki osengi nzambe na yo bolimbisi na bolimbisi na ye nzambe soki ayokeli yo mawa akofungula yo baporte ya bolamu ya mibale aye kotuna susu cheikh alobi cheikh ngai depuis nabali mwasi na ngai azobota te nasala nini mpo nazwa mwana cheikh ayebisi ye ke senga kaka bolimbisi epa nzambe soki osengi bolimbisi epa nzambe soki nzambe ayokeli yo mawa akofungula yo baporte ya bolimbisi okozwa mwana yani po nzambe ayebisi biso na kati ya Qur'an alobi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran besi mawa pardon ya kosenga bolimbisa epai ya Allah subhanahu wa ta'ala epesaka nini sabino mbula ebele lelo mpona oya kosambela awa tozoyaki kolela totiaka meso tosambeli awa oyengetaka me moko te donc mpona nini ekobota parce que boza na mbula soki otali na batelevizio baplace mbula eza te kufa mpona nini yango biso tosenga nzambe azala toujours kolimbisa biso afungolela biso baporte ya bolamu tomoni lettre mibale ya ramadan ezalaki nini bolimbisi aradi balingaka yango rayan porte wana rayan moto akokota yango porte ya paradis wana porte wana ekokangama mpe ya nini batikali bazali kosala kareme te paradis babengi rayan toza deja na garanti wana ezali garanti na tomoni nzambe azali koyebisa biso na kati ya hadisi kutsi alobi nini alobi kullu amal ibn adam la kaka kareme eza ya ngai nzambe soki ozali kosambela bato bakomona yo osambela soki pelerinage mais soki osali kareme moto akomona yo oza na kareme aza te moli misala oyo ezali kosala na kati ya kareme lokola nzambe azali kofuta moto na kati ya kareme na bango jusqu'à 700 fois mpo na nini oyo ezali amana confiance oyo tozwi yango epai ya nzambe kurja min dhunubika yawmun waladatu alors ndenge tozali awa tozali na garanti ke nzambe alembisi biso masango mpe ntangisango mpe baninga na biso bato mpe baprofite lumiere wana boke mbokadi awa tomoni sei na katikati ya 5 lettre ya ramadan il faut respecter 5 piliers de l'islam pilier ya liboso ya islam ezali nini abotama te aza na eloko tokoki kokokanisa ye na nzambe aza te nzambe azali kaka ye moko ya mibale totoyebisa losambo ine tozala kosala kareme ya mitano tosala pelerinage na farao azali kobeta tolo alobi ye azali nzambe ye akoki kosala nyonso tu nzambe ya bomaka bato ntango farao amonaki ke mwasi na ye alingi kondimela ye te farao te bato ya kopembwa bato ya mabe bakosala ngai mabe ke biso bamusulman nde ezali kolanda mibeko tozali kosala yango mpe ndenge mama ya yesu azalaki kolatela yango wana ndenge bamusulman balati tomoni ke yesu so yabi ke yesu soki totali yesu balakisi biso bafoto ya yesu bakomona ye nyonso ya musulman tolati azaki na nzambala azaki na mandofu azali kolata ndenge tozolata bo siko banani baza kolanda yesu bato ya verse na nzambala alors elasike awa biso nde yesu na mama na ye bazali katikati na biso bamusulman mpe elateli na biso na esambeli na bango ezali ka ndenge moko na biso bamusulman mwasi ya misatu oyo akozwa katikati ya paradiso ezali nini ezali Khadija azalaki mwasi ya prophète tango prophète azwaki révélation prophète azalaki na bobangi azalaki na komikitisa me mwasi oyo azali kopesa ye courage ya koloba kisalela nzambe na yo kobanga te lokola nzambe aponi yo salela nzambe na yo azalaki kaka ye moko mais lelo soki sotali islam et comme presque dans le monde entier nande comme dans le monde entier tomoni ke ya solo awa mwasi oyo aza komérite katikati ya bato bakozwa paradis mwasi ya mine ezali Fatima mwana ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalelaki nzambe andimaki mibeko ya nzambe azali katikati ya bato ya paradis mwasi ya mitano ezalaki Aisha radhiallahu anha ye mpe asalelaki nzambe
apesi bahadisi ebele oyo lelo biso ya musulman tozali kolanda to tozali kosalela yango wana tomoni vertical ya 5 mpona kolakisa bato ke nzambe azali kaka ye moko. Jésus atikali koyebisa bato te bakamata ye na mama na ye batia ye lokola nzambe wana ezali te. Korea ayebisi biso ndenge wana te. Korea ayebisi biso par contre biso ya musulman toyeba tolobake loba kul beloba Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Beloba nzambe azali moko abota te abotama te eloko kokana nzambe ezali te. Yesu ayaki koyebisa batu babondela kaka nzambe moko. Quelque part batunaki ye Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la vie éternelle? Après si dans la réponse, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle consiste à ce que tu crois à un seul Dieu et à Jésus qui l'a envoyé. Pour la vie universelle que batu nzamba azalaka moko Yesu azali motinda menaye. Alors à automoni que parmi les 5 vertus à chiffre 5 tomoni à suka ezali prophète nabiso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awa tomoni que ya solo na katikati ya vertu à chiffre 5 tomoni bolamu oyo ezali na kati. Yango bandeko na musulman kare mefungami ya solo kare mefungami tozi makambo ebele na kati ya leso wana mais na leso ya suka na kosukisa nango ezali na ange Gabriel ayota prophète Muhammad